eza pasi pe mawa tomitia na place ya bato ke yo penza oza mokonzi oza pe na mama oza na papa soit mama no mutakufa ndenge wana okolinga bakunda ye bongo soit papa na yo eza pasi pe mawa tango oza mokonzi pona bato oyo ozo diriger oza na souci ya bato wana po baza bato pe lokola yo eza na président moko aza pe influent a matérialiser este na ba arme lourd na ba ndenge belé pour ba détruire RDC mais makambo wana esalami ezwi batan pe nzambe alingi a frapper président wana alingi a frapper nzambe dit ça bandi ko frapper pour comprendre se repentir mais le quoi azo résister nzambe okenda ko détruire ndenga si c'est pharaon nzambe obomai komba président neza Kagame nzambe azo mettre ye fin prière et salama na Congo mais ba salaka ba prière ba yebaka te ndenge ni non sala prière pour la délivrance à Congo ba yeba répéter que Congo eza vendu il fallait pas ça ndeni OK sengela ki ba benga bato bazui révélation ya Congo un musicien na biso moko ya mboka fait rigola liwa na moni liwa epai na ye na moni ba beti balle perdue ça c'est on a bakana qui était mais ba beti zui ya kufi donc liwa ba telemela ngo na prière soki aluki biso to bondeli nzambe pona ye akoza l'épargner na liwa wana je pense na 2018-19 après kaka élection na lobaki ke toza na pasiti na 2023 bato bandimete babio non bokomona changement na lobaye na bato bo commander na mesana loba na bato bo komana kai tu na 2023 toza na pasi ngayebaki ke domaine spirituel ya Congo na to réussir le quoi to réussir Congo eza na pasi et puis on répéter les cambo na loba to ba koma bato bakanga ce qui domaine spirituel to longi na Congo te tina 2028 toza na pasi un jour yo po longwa mokonzi tango longa muto ako remplacer yo soka sali bongo na yo to na famille no olobani parfois bakonzi na biso bazota musika te bazotala pembeni kitso yo vandi wana lelo yebake mutu mso avandaki yango lobi yo ye lelo olonga po tiki alors tuzoluka tuzana ba solution tolinga to pesa na Congo na bandeli malamu tuzana ba solution opesa na Congo pona makambo yo e crise na biso o ezalaka cause que mboka na biso eza vandi moko eza vandi spirituellement mopao papa na biso nani Kofi Olomide na moni liwa epai na ye mikoleleki na lobaki likambo wana mais na kendeki nango pena mwa likolo mais leo nazo vandisa ngo très bien parce que liwa na ekoki kozala épargner soki to bondeli pona ye soki na bondeli pona ye akozala épargner liwa na ekoya ndeni arubela malade bon même hôpital moko munene ya mboka na biso mais tant banda ko traiter ye akoma na problème ya respiration ya paiement tant akoma na problème ya paiement ba ko bunda ba ko kangote et senga ba transférer ye ba memaye na poto mais ba démarche ba sala pa kene na poto e simbate nda akokufa et ça le linaye et kozala très différent akwando sela mingi o tuza ko benga loi mosaïque tant to benga loi mosaïque ando sela mingi ancien testament akobaze mingi makambo ne service ne sur les anciens testaments omona ya aussi makambo ya banyama et là telinaye même ba toge omona babiloko wana ezola kisake muto azana kabale jif par rapport ya muto azana christianisme kambo ebele bimi na mboka na biso ya ndenge na ndenge pe ba jeune bazokende otunenga mutu na moka ba jeune prophète ba jeune prophète baza soifé d'argent ba jeune prophète lokolo omoni kaka mwana moke tanga ayesika na makambo akolinga sala ngo ka ndenge na même soki tolandi malamu ça kombi tanga travailler kina Mobutu a soulevé un peu point moko. Très bien. Ça comme yaki koloba ke Mobutu ateka ki mboka. Donc na prima cour ya za vente moko e salama. Oh moko eteka mika kana période à Mobutu te eteka mi avant Mobutu. Mobutu nde aye ko toki koloba ni. Aye ko motiver yango lisusu. Pe bato ba komo bunga na makambo nzambe ba komo kota na matériel. Ba passer auto sala ba défiler à Bilamba. Passer à comme kumisa basi, passer à comme kumisa bilamba. Oh, ils ont biloko kai kozala penate. Lokola mboka était comme spirituellement et fait nango ekobima physiquement. Ndeto mona ba passer au Congo. Surtout comprendre était ndinga délivrer Congo, délivrance à Congo.
Alors voilà, amis téléspectateurs, fidèles abonnés, il y a Franck Commet TV. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Tolobela Congo. Émission Nabino Obo Mesana Kozoabiso chaque jour. Oza mutasika yeba ko s'abonner, ko partager, ko tirer les biso ba commentaire. Wanande lisungi to senga rapa Nabino eza vraiment gratuit. Au s'abonner, au commenter, au tirer les biso commentaire, ba encouragement Nabino, ba remarque, topé ba suggestion Nabino et ko sala biso bien. Lelo tokolobela ming actualité oyo ko le République démocratique du Congo, tozana l'homme de Dieu, le prophète Moïse Nayende. Moïse Kimoko. Nayende Tokopé Sabino, vraiment d'actualité, Tokosolola. Naye, bonjour prophète Kimoko. Ah, bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Bonne nuit. Lelo Tokutani pour la première fois dans l'émission Nabiso Tolobela Congo. Message nous relancé na bande ronyoso ba kolanda biso. Bon, message to Tolobela. Merci pour la parole de Onangai. Très bien. Message est dans premièrement qui est sur koya kalate akozonga kalate na mokili po akendeki ko bomisa bisika ndenge Jean 14 eza koloba. Premier message nango wana, deuxième message eza il faut to luka nzambe pona Congo et kangolama et bikape pa mwama. Voilà, to Lukanzambe pour la Congo et Kangola Mapé et Bika. Un prophète, et là, on a un rôle, il y a l'église, il y a Bino Basala Nzambe na Congo, et Zalani. Un rôle na biso ezali ko encadrer, osaka musala munene ya makasi. So te na bamboka musolo kola bangola ba futa ba sai na Nzambe. Très bien. Parce que soki éducation est ratée na famille, et raté moi na classe, donc moi directement na église akoki ko éducation à malam ba bonne manière akoki ko zo na église. Donc tous en a une grande rôle à jouer na kati ya mboka, surtout les hommes de Dieu. Et biso ba tous en a église, tous en a rôle munene ya ko jouer na kati ya mboka. L'état akoki ko tika biso ta ko ignorer biso te parce que tous ont contribué makasi. Voilà, l'église contribue trop na kati ya mboka na biso. L'homme de Dieu to tu komona mikoleleki na est de la République démocratique na biso mbule beti makasi mbule beti na est de Congo, plus de 400 morts bakufime bazui bato wana nyonso bakundi bango na force commune. Analyse nini osala sur ça mona bato ebele oyo bazo kunda bande ko na biso ba patriote congolais place moko boy eza pasi pe mawa to mitia na place ya bato ke yo penza oza mokonzi oza pe na mama oza na papa. Soit maman no mtakufa ndenge wana okolinga bakunda ebongo soit papa na yo eza pas si paiement tango za mokonzi pona bato yo zo diriger oza na souci ya bato wana po baza bato pe lokola yo un jour yo po olongwa mokonzi tango olongwa muto ako remplacer yo soka sali bongo na yo to na famille no olobani parfois bakonzi na biso bazota musika te bazotala pembeni kitso yo vandi wana lelo yebake mutu mso avanda yango lobi yo ye lelo olunga po tiki. Alors tous en a respect pe ba mort na limite penza na Congo mokonzi na biso ko sepela makamande ngwana mokonzi na biso Fachi Beto ko sepela makamande ngwana te na yebike même na armée ba policier bazaka na respect ya ba mort au mona corps isolé ka policier akati lo sako yango wana nde sengeli salama kokunda bato ensemble ndenge wana isape na propre penate. Très bien, prophète et lo moto ngai totuna. Est-ce que na makambo nyonso au Congo na biso ezo traverser pour le moment eza malédiction pour na Congo ou bien eza elo nini? Ah otuninga question moko ya bien penza otuninga question moko ya malamu vraiment na CP nango mingi po eza ba makambo tuzoluka tuzana ba solution tolinga to pesa na Congo na bandeli malamu tozana ba solution au pesa na Congo pour na makambo yo et crise na biso o ezalaka cause que mboka na biso eza vandi moko eza vandi spirituellement soki tolandi malamu ça kombi tanga travailler kina Mobutu a soulevé pe point moko. Très bien. Ça kombi aki koloba ke Mobutu atekaki mboka donc na prima cour eza vente moko esalama. Or moko etekami kaka na période ya Mobutu te etekami avant Mobutu. Mobutu nde aye ko toki koloba ni aye ko motiver yango lisusu. Donc mabe salama ki ye asali su mabe. Boko loba ke non, wana eza likambo spirituel ou eza physique.
mais kobosana te monde spirituel nde e dirigeaka monde physique. Très bien. Na buto komona baloki mutu babeti mutu nzete na butu na pongi mais tanga olamuka na tongo mutu pasi akufi. Donc effet on est bandaki na nous spirituellement et poye kobima physique. Lokola mboka etekami spirituellement effet nango ekobima physiquement. Nde to mona ba pasi onyoso Congo. So to comprendre te ndinga o délivrer Congo, délivrance à Congo. Alors, solution nini bino basala nzambe boko ko proposer pour na Congo ezala délivrer. Donc il faut tout ça la prière moko pour na Congo. Okotu nanga mutuna bon. Okotu nanga mutuna mais ba prière et ça déjà na Congo, ba prière et ça oui. Ba prière et ça na Congo mais ba sala ka ba prière ba yebaka te. Ndenge ni non ça la prière pour la délivrance à Congo. Ba yeba répéter que Congo eza vendu. Il fallait pas ça ndeni. OK, sengela ki ba benga bato bazui révélation ya Congo. Congo ça eloko nini zo sala passion ya Congo. Soko tambu ici même micro na ba sena nzambe bandi ko tuna bango. Congo passe ya Congo ezani. Oka mutu na mutu aloba na ndenge na ye. Mutu msolo ba ka seno ba analyse et mutu msolo ba seno ba étude. Mais biso tout ça na révélation nzamba pesi biso pona Congo que Congo eza vendu loko le te kama soki to botoli Congo spirituellement te. Il y a des pasteurs autour des chefs de l'État. Peut-être, par exemple, prophète Mukuna, Azapena Katia Bato, Bazala, vraiment un chef de l'État. Et nous serons à raté pas si au Congo ou bien malédiction au Bateka Congo pour récupérer. Oui, Baza Basen en Zambé. Zamba Pambola, pasteur Mukuna Bisika Azali. Azamosen en Zambé. Mais le ministère est très différent. Il y a un ministère tam sous pasteur. Biso ngana prophète. Très bien. Tous un ministère est très différent. Voyance nanga na domaine spirituel na est très différent. Donc la grâce est différent. Mutu na mutaza kana grâce na même na Israël. Jean-Baptiste ça qui va prophète msu bazaki. Même l'époque à Moïse, ça qui était comme Moïse, il y a beaucoup de Tazaki. Basali msu bazaki, Aaron bazaki, Basali, Myriam bazaki, Basali. Mais Moïse azaki na likabona yo nzamba pese ki ya prophétie, ya komona pe ya koyoka, nyoye bandenga obimisa Israël na bombo. Na kiti pasteur mokuna te, aza pasteur aza pasteur na bi bandakala, ngebi bandakala, bambule bela sepe musa na nzambe mingi, naza na respect pona ye. Mais na olobela likambo ya grâce. Il y a na grâce msusu, biso toza na grâce msusu. Ba grâce eza différent. Na nié ministère na yete, na yiko niyango te po na nzambe te. Alors, différence nini yoko sala, ya bino ba ancien prophète, ba prophète akala, to pe na ba jeune prophète parce que to mona ba jeune prophète ba osala misala minene ba otonga ba temple, ba démonstration, ba osala vraiment misala minene mais bino on dirait bozala moi c'est jusque là. Bon, koloba moi c'est trop dit. Question au bazo tout nanga yango, mais na ko répondre bon. Moi différence ezali omoni un joueur au abimi meilleur arbitre na monde, abima ki ba né passé, ba né leki na o allo ezaka moi différent. So totali roi Pelé bozuinaye né alléluia ba Ronaldinho, totena ba Maradona, au monde un peu moins différent. Ba salaire ezaka un peu différent. Biso to bande ko viser mingi ba âme. Mais les lots comme ils viser mbongo matériel. Au moins, on a passé à j'ai 5 jeeps, j'ai 5 parcelles. Donc, visuel est comme un peu différent. Donc, le monde les a un peu évolué dans le monde. Mais l'évolution dans le monde dépend des autres qui mabé. La plupart paient à Basali Baobunga. Parce que le monde est comme très matériel. Très matériel. Donc, comme il a soifé à matériel et mingi. Puis, comme Bunga na makamanzam, comme Kota na matériel. Pasteur tout ça va défiler à Bilamba, pasteur comme Kumisa Basi, pasteur comme Kumisa Bilamba. Oh, ils ont biloko ko zala penate na kata makambo na nzambe. Est-ce que ça na ba pasteur msusu oh le loto ko lo baza na ba kabal juif est-ce que ça na ba pasteur ba pratiquer vraiment ba pratiquer wana? Oui, baza na kata mboka na biso bazali, baza ebele ou ba koti déjà na makambo wana. Différence nini ou bien eloko nini o la biso tout monde et pas pasteur que pasteur oyo aza vraiment na nzela bien te. Bon au moins kaka esaleli na ye et kozala très différent arwando la mingi o toza ko benga loi mosaïque tant to benga loi mosaïque ando la mingi ancien testament ako basé mingi makambo ne service ne sur les anciens testaments au moins ya aussi makambo ya banyama
et là telinae même à batoge okomona babiloko wana ezolakisa ke muto aza na kabale jif par rapport ya muto aza na christianisme arobase na makambo ya Moïse te. Alors la loi mosaïque te. Très bien. Alors prophète Moïse tozomona mingi ba musicien de ba kombo na bango vraiment ezotanga mana basala minene koleka bino ba pasteur nde tozaki liboso to mona ba pasteur bozaki tia ba stade martyr ba pasteur bozaki osala vraiment makambo minene na mboka même na libanda omona musicien neti Fally Ipupa azobeta yo arena Ferregola azape na concert na stade martyr Romona Kofi Olomide pe aza na concert mais ba pasteur to yo kate pasteur moko atie peut-être stade ya munene ou bien salle moko munene na libanda mboka. Bon tozui combat moko spirituel ezwami na mboka na biso l'église ningani makambo nzambe ningani yangano moni salaki moi déséquilibre mais nzamba zakaka nzambe ako remonter ako tombola parce que Eli alobaka epa ya nzambe tanga zokima Isabelle abi nzambe na tikali ka ngamoko ba prophète nyuso basili na tiki ngamoko nzamba pesa réponse abi za na 7000 hommes non ba gumba melina no balte baza en réserve na bombi bango donc elingi koloba ki ba sai na nzambe ya solo bazaka ko ba osala ba plein ba kotondisa bazaka na mboka oyo ba kobima to mona kaka misala ngondenge ko sala. Alors est-ce que to lelo toko ta la souffrance nyonso o mboka na biso ezo souffrir est-ce que Congo vraiment toko kozanga masango? Bon souffrance ya Congo nde na lobaki na mama mituno tunenga ne bandeli eza problème moko spirituel ce qui problème spirituel to longité ba konzo nyonso babando tiaka wana bakosala musala to komona ngona ba échec to komona ngona ba fire mais ce qui to problème spirituel to longi nango to komona stabilité na mboka na biso na 2019 je pense na 2018-19 après kaka élection na lobaki ke toza na pasiti na 2023 batu bandimete babio non komona changement na lobaya na batu bo commander na mesana loba na batu bo komana kai tu na 2023 toza na pas ngayebaki ke domaine spirituel ya Congo na to réussite le quoi to réussite Congo isa na pas et puis na répéter likambo na loba to ba koma batu ba kanga ce qui domaine spirituel to longi na Congo te tina 2028 toza na pas tokozala na pas tina 2028. Est-ce que ça a quelques prophéties aux alentours ou bien tu crois que le bac aux alentours prophétie n'a pas message à lancer ah oui n'a pas message na zolo ba pour mboka et premier message na ngai bon ils ont un président moko azapé influent à matérialiser este na ba arme lou na ba ndenge belé pour ba détruire RDC mais makambo wana salami ezui batan pe nzamba lingi a frappé président wana alinga frappé nzambe dit ça bandi ko frapper pour comprendre se repentir mais le quoi a résisté nzamba ok na ko détruire ndenga si c'est pharaon nzamba oboma combat président neza Kagame nzambe azo mettre ye fin nazana deuxième message nazo pesa pona un musicien na biso moko ya mboka Ferregola liwa namoni liwa epai na ye amoni babete balle perdu ça c'est on a bakana qui était mais babete zui à kufi donc liwa bakutele melango na prière ce qui a luki biso to bondeli nzambe pona ye akoza le parni na liwa wana pona liwa na izolanda ye balle perdue Ferregola azo préparé concert na stade martyr balle perdue wana eko uta na ndela concert ou bien eko uta vraiment na ndela ni bon balle perdue wana isa préparation monde à ténèbres à préparer namba to bazaka batu wana bazaka musika na epenzati très bien bazaka musika na ete mais batu wana bazana bilongi mibale ya meme na yanko bango ndi bazokana babeta ye balle wana perdue wana ba ami à Ferregola entourage na entourage ok continue le message troisième message eza pona mopao papa na biso nani Kofi Olomide na moni liwa epai na ye mikolo eleki na lobaki likambo wana mais na kendeki nango mpenza mwa likolo mais leo nazovandisa yango très bien parce que liwa na ekoki kozala épargné soki tobondeli mpo na ye soki na bondeli mpo na ye akozala épargné liwa na ekoya ndeni akobela maladi
bon même un hôpital moko amnene ya mboka na biso mais tant banda ko traiter a comme un problème il y a respiration il y a paiement tant comme un problème paiement ba ko bunda ba ko kangote et c'est nga transférer ba memaye na poto mais ba démarche ba sala ba kene na poto simbate nda ko kufa soki alukinga na sambeli nzambe pona ye liwa ekolo. Est-ce que akoko luka mosala nzambe musu te fois lukaka yo bon muto a fungoli porte akanga ape très bien nzambe so apesi mutu message vision après ça mutu pe capacité tant nzamba talisaki Moïse pona Égypte après ça qui pe ba capacité ya obimisa ba na Israël na Égypte les mandat oyo nzamba apesi ngai na loba likambo ya Laurent Désiré Kabila liwa na ye mais na lekana ba médiaté na boye ko pesa ngo boy poso na pesa ki ngo boy talaka chef de l'état oloba ke liwa na ye alors ba oluko na bandingi belé en plus ba za rappel na ba conseiller musu ba pesa ba conseiller mabe bange ba interpréter ngo mal bange ba lukanga mais du moins l'église na lubaka ngo partout presque mais na boaka ndeko lekisa ngo na ma chaîne il s'est microté Laurent Désiré Kabila ko kufa même les mêmes jours ba bete massage ta ba bete massage ngala bande ko ça va dire que Laurent toi ne bébé président Koufi bando ndimate pour ba publier qui on a na ba chaîne te ba bomba ki yango na mais ngala bande ça va dire que toi na day national président Koufi bando lo banga makambo yo zo ba lobi yango na ba chaîne te après 2 jours ndé ba baye ko mona ke makamna ndo lo ba après ba 3 jours ba baye ko mona makamna donc yo yeba déjà président Koufi avant 2 jours ba lo ba na presse avant ba lo bango na presse ngala bande déjà ko annoncer la ba tout que président Koufi même liwa ya Mobutu na yeba ki on lo bango avant na lo bango avant wa to benga aigle na lo ba ki aigle okufa na bana ne ba okufa kutu wana kutu na te yango na ba veni na ndo te yango mais wana ndo te yango na ba balabala très bien na lo ba la grande Babylone et ça la renverser to perdre mutumne na mboka na biso na bana yi na yeba yi na ndo ko te yango mais na ndo ko boya ko tanga kombo ya président Mobutu na ndo tanga te poso na tanga ki baninga ki ba interpeller nga soit baninga ba balukisanga bobika bokonzi soki mutazana bokonzi za voilà yango na makambo o etali gouvernement na lobango boete même makambo nazana ngo pona président Fachi Beton pona gouvernement na biso nazo senga boyamba ngai nazo senga na président Fachi Beton number 1 la force est tranquille les garants de la nation oyambanga nazana makambo oloba mais na wiko loba makambo na ba chaîne était ils ont un secret, il faut na kutanaka na président Yemoko na solanaï. Nous avons un message pour Namboka. Oui, c'est très important, très important. C'est vraiment voilà le prophète Azosenga a kutanana chef de l'État ceux qui au moins message au partager ba message pe les cas belé prophète toyoka ba prophétie et belé pour Namboka mais et le moko vraiment changement ils ont raté na Congo. Bon, moni nazo ko insister batuba koma ba message nanga na kai pona mutu obosana. Très bien. Batuba koma ngo na kai ba garda. Na yebi pona nini. So koti na Facebook nanga. Betika ka prophète Moïse Kimo. Au mona message ba pesa ka ya corona, tant coroné ye. Présent les cas qui a lobby batuba la taba masque, batuba éviter ba foule, ba nombre. Après 2-3 jours nango ngape na lekay na face debisi batu ba congolais bo bangate. Malgré coroné zoya to bi kanzamba ko épargner biso. Ndé na lobela ki ngona boyeki na lobango na ndenge moko bope ko bi malukwa na zo telemela maloba président. Oh président lokwa papa na ngana ko telemela maloba na été. Très bien. Ngana molimo na roza papa mais ye lokwa zo kambanga na mboka na za mwana ye. Donc na lopesa ki message wana et puis après wana soki lelo bat baza épargner na maladie ya corona na Congo ba otanga biso. Donc tous ala pene épargner na Congo nzamba biksa ba congolais. Mais na sakola kango bien avant. So kotika na Facebook nanga. Au mona message wana tinda kango ba commenter ka pe. Bato musu ba binga ba commenter ka bato batanga pe message ba commenter. Même ba inondation na lobaki en kaka ke ba mbule ko beta makasi ko sala ba dégâts ko ba batu ba olobela ngo na ba chaîne et ko tambola. Ya on tomoni na est bandeko na so. Et salami ebele ba inondation salami ebele na lobaki yango ko sala pe salami. Donc naza prophète na loba makambo ko ya pe zo salama. Yango naza ko insister beaucoup maka. Voilà alors prophète comment na musala nzambe to pe chantre na nkolo alobi koloba
azo gérer na kombo ya Nzambe ke namona Jésus 2 fois. Est-ce que yo peut dengue bosambela kane bozala mabondeli omona déjà Jésus? Bon, koyi komona Jésus, ngai na soit occasion wana ya komona Jésus, mais namona spirituellement. Quand on a profité na expliquer le ko. Tu bande ko sambela ngomba, tozaki na ngomba moko na Bakongo. Ngomba moko ya manzanza mboka moko si je ne me trompe pas. Tozo bondela Nzambe tozaka na butu, tozaka na retraite moko 3 pasteurs. Tozo bondela tozaka 2 pasteurs na frère moto ande ko encadrer. Tozo bondela na moni vision ya Jésus. Tant na moni nga na kanseka za physique boy. Na poussé na ko tu pona toucher, maintenant na kena toucher ezaki physique té. Très bien. Alors j'ai vite compris que eza physique té ezaki spirituellement. Donc afungola kinga est spirituel na moni Jésus. Donc oui comme on a Jésus mais so ko toucher bo toucher été. Au simba été. Au moins pendant le boko eleki. Yo kanseka eza physique té. Donc oui comme on a vision wana yo lo ba té na moni na simba été. Au simbe bo été. So ko simba yo mo lo boko. Kotala Michel Bakenda na Baxter Tap ndenge bimaki. Est-ce qu'il y a vraiment à quoi comme on a Jésus? Bon, Jésus Jésus mutu nyoso ko mona so ki yemoko Yesu alingi. Même ndoki, même ngam, même magicien, même mwana nzambe. So Yesu alingi apparaître pas ya mutu amona aroya. Mais apparition Yesu eyaka kana ndenge mote. Yesu ari ko apparaître ça mutu bola, ari ko apparaître pour akebisa mutu, ari ko apparaître pour bomam. Très bien. Donc apparition ils ont déterminé te nandengeni. Voilà. Prophète tout le monde a mis une affiche ou bien une conférence ou bien il y a une campagne d'évangélisation, tout le monde a mis au monde a commis Anouka. Et il y a eu le banni. Bon, moni domaine où yo ako senga penza na kota na mozindo na ngote. To soulever makambo wana pedate. Non, bateau ba kolanda biso bazala vraiment la besoin ba comprendre parce que il y a des questions comme la biso sur kutala musala nzambe tunaye anuka lingelo banini et c'est ça ya ngoto kutana chance ya ngoto za na besoin expliquer ba biso tuza batangambo kuna biso tuza ka bata Jésus Christ. Ngambo nini? Tuza batangambo ba science te bata monde wana kabatique to bata ba magité tout c'est la Yesu tout ça ko élever ka Jésus. Eza ngambo msusu bato baza na ngambo msusu wana ba osela ba biloko wana biso to ko sela ba biloko msusu te. To ko sangisa te to ko sala ba mélange te. Donc le muto mela mai moko eza pi to tikalanga na Yesu mokonzi mobiki sipe mobate. Voilà makambo ebele bimi na mboka na biso ya ndenge na ndenge pe ba jeune bazo kende. Otunenga mutu na moka ba jeune prophète. Ba jeune prophète baza soifé d'argent. Un jeune prophète c'est le colo omonika ka mwana muketanga ayesika na makambo akolinga salango ka ndinga mais mukolo azanga na moi maîtrise azanga na moi patience mukolo azotala déjà azana moi expérience mwana mukia yaka mbangu mbangu yango mwana mukia betaka libakusi mazongi akoluka mikolo talika mona salaki na ebakiti balo barape mwana mukia betaka mbunda bakolo oui mwana mukia betaka mbunda po bakolo nde balakisi ko beta mbunda. Très bien. Oyebi biso pe na début ya ministère tout ça qui peut erreur na début ya ministère nanga na ça qui peut erreur mais tant on a vendu na kolu na comprendre makambo msusu apporte Paul habitant na zaki mwa muke na ndeko kanisa lokwa mwa muke na ndo sa lokwa mwa muke mais na kolu na komo sa makambo lokwa mukolo makambo na sala ki kala peut-être le na sala ngote makambo peut-être na sala ka te na zaka mwa muke lelo peut-être ndé na kolu na ko sala ngo pona vi mwa boyebi numéro na contact ezali plus 243 85 162 29 93. Oui, Kobandela, plus 243 85 162 29 93. Wano kozwanga mokoto kozwa bureau, wane zaki prophète Nabino, le prophète Moïse, Kimoko Eibun, Maïnan. Tika Nzamba Pambola yo, tozo kamba église amene na commune Matete na quartier Kunda, église Bethesda Miracle. Nzambe Apambola. Voilà, mesdames et messieurs, tout comme na souka ya émission na biso ya mukolo malelo. Ceux qui ont dit biso ti na souka, pesa merci na John le patron, toi film Jésus, yende azala qui derrière la caméra. Merci à maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Balobi kalamingi te tozo kitawana na Équateur na ville Mbandaka précisément pour na ba action ya Vision de l'aigle. Merci na maman des orphelins na likanisi malamu ozala nango derrière yo pour na kosunga
bana ya oyo bakufela ba parato bana oyo bazo souffrir. Merci na honorable Dieu Banza Londolongu ya balobi mbandaka na biso Asbel bientôt lancement officiel bientôt descente munane ko kita na ville mbandaka pona honorable Dieu Banza Londolongu ya. Merci na bana nyonso ya province ya Mai-Ndombe pe ya ville Inongo en particulier na ndenge bopesi confiance na maître héritier Bolo Bamba, le donneur du travail, le donneur de boulot, l'espoir de la jeunesse. Balobi bana nyonso ya Mai-Ndombe baza derrière honorable, baza derrière maître héritier Bolo Bamba, bazo pesa ye confiance pambate makanisi ya malamu eza derrière wana pambate ye asungaka peuple azana idée ya kosunga batu pe jeunesse sans discrimination, azota la famille te, azota l'école te, azota la école te. Balobi rien que aux mwana Mai-Ndombe ba projet bien ekoya. Merci na bino nyonso, merci na toute l'équipe Tolo Bela Congo. Bo partager émission, bo tikla biso ba commentaire et ko sala biso bien. À la prochaine.